So balandi ya KMB News chaîne na bino bopona toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Kendi ndenge na lobaka kaka na likanisi ya mwana mboka Jimmy Kendi ya sala lelo tokutana na bino tout le temps botuninga bolobi bozomona ngate pendant des jours grippe ezokanga biso nyonso na ville capitale ya Kinshasa bino moko na ebite swende boloba bino moko réchauffement climatique na ebite mais grippe ekangaki ngai na mekai kotambola kote ya Kingantoko na pesi bandeko nyonso ya Kingantoko mbote e bandeko ya Kasangulu babenganga me makasi ezalaki te okoma kuna epa océan Nzanzu wape epai bandeko bazozilanga chaque temps bandeko ya maluku bolimbisa na yaki te makoki ya transport ekokaki te toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Kendi topesa bino ba information na Lingala yango Lingala bozelaka penza solo bana Congo bakomeli nga ebele wape epai bazali na pesi bandeko nyonso Oceanie Asie Amerika Afrika nyonso mobimbo ezokambama na mwana mboka Fati Beton na pesi na condoléance na présidence mobimba république yo tobungisi mokonzi monene na biso mokonzi kulutu titenge Yezu batiki biso mabele bakoko yamba na kimia na kombo na Yesu Kristo nazongeli bino bandeko okomelinga partout bolobi tozoka te mwana mboka fefele bomaki nga kande balobi minde bakomisa ngo corona mais biso to na corona na biso to mesana ki chaque fois na ba deux saisons tango ekewe ekoti toza toujours na ba fefele mais koyeba kaka balumba lumba ko tokisana banini malgré bango balinga tondi makakisi na bango mais nazaka meme na mwa makasi nde bomoninga lelo mitune za mitano faito solo makambo na la kaka bino ndenge tourisme esengaka nazo préparer yango po ba papa ebele bakomelenga ke mwana bosali kambango nako pesa histoire ba grand voleur bazalaka wa Gambidula na Angwalima to solo la onde ba papa apesika masolo ebele mikolo ekoya na o placer pinda ba émission et puis ndenge bakonzi basenga eke pourquoi zo yamba ba invité te na banda ko yamba ba invité na plateau ils a déjà préparé parce qu'il kambo za s'opposer na bakonzi il faut quand même pas sa réponse nango ezate kaka bino bosengi il faut mokonzi étudier et ko causer mabeni ni to sali kambonini et parce que ça ba inconvénient pe yambi des invités ndenge to mona ba grand frère kulutu moki aboye na plateau et indi boye monkole mutakufi eza rappeli kamba papa Timothée mutazana kata plateau lelo balobi na ngai to solo makambo yango to solo bangwalima ba Gambidulo bazalaka wa Angwalima za mutakote na biso Equateur na webisa bino ba identité na ya yaka ya Sénégalais wana ba grand voleur to solo nde bolobaki na rapona ba kuluna pourquoi kuluna ezosila te na ville capitale mais nga nazo sala ngo ke kuluna koma mokonzi po l'état abosana musala na l'état to solo ngo semaine ekoya parce que tango akala po mona soda zo mela bangi to policier zo mela bangi na nzela tango aka garde civile to gendarmerie to BCRS o mona mela bangi na ba population ezalaka te légèreté utina wana to solola na motuna botuna nga ke kuluna osila tende nini parce que kuluna o azako terroriser amela bangi na mokonzi moko ya mibeko to police to FARDC au kanga ndini po tango ko ya ko kanga bako sala tout de manière que na buta au signaler yango makambo aussi la te même ba officier boka mandoki na kankokolo ona kangi na saisi important ezali botuna nga deuxième otuna liboso na pesi bino ya noke to solo lango po kulune sila na ville capitale ya Kinshasa eza facile to solo lango na solaka ke bato a sécurité soki bazui musala na bango sérieux makambo ne kozala te mais to décharger président Félix Beton Fati Beton to décharger malem aza président Union africaine azotala na RDC mboka na ye ndengana loba boye botuninga motuna mibale ke Chantiningo bilambaka basale les pétitions mais tozo mona ta mouvement moko te na assemblée provinciale bokomelinga bobi comme ici que légitimité ya ba député to votaka ezate ngana koloba ke botunaki ngana loba vérité est-ce que na assemblée wana ba député ya IDPS bazate mais bolobaki nanga ke ba Chantininga tia bango na poche eloko liboso weba ke Kongola perdant nano personnalité na pona mbongo lokoso nzala nde bomisi bato soki biso tozaki bato nzala pe lokola bango biso to na nzala mais personnalité esombaka pe nzala oliaka matembe lokola muka mais bato balinga soma mutuka tambola nango batuninga basali plus de 5000 signatures à pétition mais Chantiningo bila akoite bato wana babakiselinga motuna boye balobi boye ebele ya babanderole eza na ville capitale ya Kinshasa ezosala ville salité bafutaka mbongo wana hôtel de ville ezosala nini ebele ya ba
panneau publicitaire ya ba agence imo ba agence boy ezongi kande ezaki ya kimbuta soki bateza na compte ya mona na ye nanga na bino botunanga motunanga pe nazongisa bino na ebite mais to solola to e balikambo wana mama moko lelo aleli na tongo ebisinga boy tango nazokende hôpital alobi Gentiningo bila abuki ba mayebo ezali ba biloko minde basaka na wenze na ba pavillon oya minene abuki mema bende zana okasika est-ce que okazongisa wenze ezando monene nde ezalaki ba pavillon wana biso na bino tokoyeba mokolo Gentiningo bila akosisa musala te menga na sepelaka musala o bazopesa bango président Félix asala suivi mais gouvernement ya ba wario ezo sala nini na oki moko azongisi réponse pour tout ça la évaluation il faut 6 mois merci menga na lobi seul ministère moko ou na moni nazo leka wana na royal ezo sala musala visibilité zali eza Tony Mwamba so Tony Mwamba na kanisi ya Tony Mwamba nde bazola kisa misala muto azilaka teke okomi mokonzi lelo po bongisi fa après 6 mois bokozwa pe frère fonctionnement nde bobanda ozela 100% te po bosoma mapango bozana poto basi na bana ba voyager rétrocession wana ekoyaka c'est le contrôle ise fata musala na malamu gouvernement ba wario lelo tozolanda deuxième mois bosala musala transport ekomi passe nde bande ko bazotuna transport kolongwa awa après midi kokoma na pompage il faut 2000 francs kokoma na mbudi 3000 francs tokomi wapi kolongwa awa chango ezalaka banda na Kingasani tina kinkole 300 francs lelo tokoma combien or que na transport Kinshasa za moins cher za ligne chango mais suivi ezate bakonza transport seribe okende kulutu nanga to sala na bino ba marche belé ozana pouvoir ezali kamba manquement te aux autorités aux akulutu tango monike okomi na cabinet il faut sala ba réunion au sala ba coup de force ya kobuka biloko wana ba système wana elongwa au sala pe innovation na ya sika au sala nouvelle classe politique na poste na yo ndeko na gilo ando mboyo bato bazozela porno po bato balingyo na Kongo mingi tozozela yo sala misalo bato bazozela ngana lingi tozela te gouvernement ba wario esala 6 mois pona 6 mois wana pe peuple alembaka na epe peuple azalo kwa bana na ndako yo papo lelo na milangwa lobi oye okosi bango na osombe ya bino mutuka lobi na osombe ya bino avion même après 3 jours ba mono za papa moko mo esiri ezalo kwa bino gouvernement bo pesa ba kombo ba matata ponya na ba mako économie nani ba biloko to aloba est-ce que zinaka biso te en tant que ba ime na senga likambo au moins que tozala ba inime mais muto aza ime même so ozokende ko bala mwasi peuple azalo kwa mwasi luko ebisa bosembo ke na tambula kana jimukende ou bien na papa Timothée tango moni bino mibale a confirmer mais bino bolobaka makambo moko gouvernement ba wario film wana totala tozaba na mike conséquence ko la bino moko ngaba peuple ba tuna ke gouvernement wario to sentir te lelo na tongo na lobinga pe na sana ba cabinet na bango te moyena kende ko tika ta lettre moko ya demande à peuple zate mais totala kande ba okende bino moko peuple bokozwa pouvoir na un jour loko ezaka na Somalie ngana zo bisaka population de wana parce que biso tinde to botama 43 ans yango yo tokotikala ka jamais koyoka bisengo mboka oyo tokotika bana na biso jamais ba jouir quand même na richesse mboka oyo tolobaki ya likambo ya este résolution quand même facile ngwane bandi komona to moni basa l'état de siège mais bazo tuna ngai troisième question ezali support ya article wana ya constitution pesi facilité état de siège ngana lobby wana Italie assemblée nationale parce que baobi mina kobe asalaka loi moko ezalika na constitution mais ebotaka ti bandako ba Jean-Marie Kasamba ibima ba désordre ba punzaka ngo bazo senga ki état de siège est-ce que support nango ezali assemblée basi bazui précaution ya ko soutenir état de siège wana parce que koki koza renouvelable wana na sengi na papa Mboso Joe Biden na papa na biso baati lukwebo bo meka ko raisonner soki kozana ordre du jour moko pona kozwa support ya état de siège boye ba ko valoriser yango pour lobi peuple a condamner binote parce que makambo za bokansa peuple alali mais tant ba pesa bango gu mususu boye bo moka na ton makambo e baby tokenda na makambo na ndenge ya mulongo na kanisi 4e point na ngezali bazo tuna est-ce que gouverneur ya ville ya Kinshasa ayebi 24 communes à sala descente na 24 communes amona ndenge mboka ezokufa Gentiningo bilambaka oza kulutu moko na lingaki makasi na lobaka chaque fois na bilili
mais nazomona comme ici que bino boyaka na pouvoir limbisanga na loba po yoka pe souci nanga au peuple loba ndire boyaka po na bo jouir bo sepela après quelque temps ndenge ya na adoli makambo akima okimi na ka boke mais osana famille osana bato oza mabele na biso bakoko batika tango ye ko rendre service luka quand même cabinet ce que ça bien te laver yango bazo bisanga que même assemblée eza na légitimité te ya ko contrôler l'exécutif mais ça c'est la honte wapi na ville capitale mabulu etondi babi est-ce que otala 24 communes ndeko moko na otanga ekombo te député moko akitaki na Lutendele akia lobi ba discours na ye mais ça ba discours moko ya ba guerre d'esprit batuninga lisusu balobi est-ce que ba bourgmestre obotia makambo bazo sala na mukando na yaki okatela ba mama ba wenze mbongo nezo kota na kesi ya nani est-ce que toko vivre ka na muyibi est-ce que toko vivre ka na mécanisme non mais to sunga peuple wana nde votala biso peuple wana tozana bosenga tolobe akomba peuple wana tozala ba chrétien au moins que omela makila bato ata omela makila bato il y a un début il y a un fait ezane bandela suka mukomo susu boko kamwa ngana yebaka ke mukolo mona zana pouvoir andeko moko alobi okobima na prison mukolo ngana olongwa gouverneur alobi na 15h na 19h ba relever na pouvoir na 19h esika na banga bonene ensemble tozo tala ba Mobutu bake ba Mozo le roi Désiré Kabila ba Lumumba bato bake belé na ba pouvoir politique yo to rendre population quand même tâche facile to koti elanga ezala ba ministère ou etali makambo nzela ezala etali transport ezala binote de ville bozela ka koya ko pesa biso VD kaka so etikali mois elanga esila et puis VD yango akoya a déboucher ba terrasse wana atikika wana qui empêche que na banzela kamunganga wana banzela so ba déboucher ba terrasse wana kaka les mêmes tata ba déboucher ba zupe ba tia wana ba biloko na bango ba danke wana ke ko bwaka mais boko sala bosali wana boyeko sa deuxième créance ya kolokota lisu biloko wana mbalo yo population ba kobenga biso na ba caméra ya venzaka soka bozo sala musala ya ko déboucher banini wana boko kumba ba salité na bino mabotika ngo ezate sinon to kobanda ko bisa population po bazo bisa biso makambo to koloba so na eboye na banger wana bolokoti salité na bino boke ko bwaka parce que ezate ke bosali eloko lelo bosali lisu créer papier à créance on les a chargé gouvernement mbongo nezo kende wapi tolia pe mbongo na mokili na biso yo so simbi wa 100 francs ezaka mbongo te tango na simba ko yanga 10000 so na sali ambiance ti tango zo kende ko sila na regretaka pe esilaka eloko no suzana débit ezana suka tolingi to sunga population to sunga président na biso Félix un jour na bilan na ye ezala négatif par rapport au tene na makambo bino bozako salela ba faux montage wana parce que peuple a à comprendre qu'il y a un état de droit a une vision mususu ya nzela tozo kende biso to na nzela to sunga ye parce que ngana e barate ke soki bon maître azali bon serviteur azana sima bon maître mais bino bolingo peuple a su bon maître bino ba serviteur bolingo sa makambo na bino en tout cas ko simbate mbalo peuple a fungoli miso to sungana so bomoni lelo émission lelo na lobi bo nazoka passe na mutema biso tozo futa ba transport na yawa naza engagé na l'état mokote na yawa mutu mo apesa ngambongo te na sala la demande na ministère mo songolo te avant na l'émission toza ba panzisa ngo simple na likanisa mona mboka Jimmy Kendi toza ko pesa au population za na bosenga po bino pe bakonzi boyo kaka mbela population na matoi na bino boye bandeni na fonctionnement ya population na l'état mais bolingite bino l'état na population boza na communauté bolingi ko sunga peuple te bolingi neti ko saboter peuple mais tango yindaka biso to leka na ba caméra wana biso to simba to kalma ba mouvement wana so bo négliger biso il y aura un bon temps obo ko mona ke ba yebi ndeko na mosi ba yebi ndeko na yo ba yebi koko kuna etali bino ba André Kimbuta bazaba vie na biso to vanda na bango me bakoma ko yakini ya kobatam Janine Mabunda ye wana ayaka na Kinshasa so ba laksi bino esika lalaka aza isu na ba bova na ba gombete bato to ebaki ba kombo ya minene awa basali susute elingelo baki nzamba sala mutu na ebandela pe na suka nzamba sala mutu pe na tina mais sengeli to rendre tâche mo facile na population soko ke na mbandaka boko mona gouverner mo Mukamba Jonas sazaki muluba batinda ba gouverner belé na Équateur mais Mukamba Jonas ba pesa ekomba quartier mobimba avant dia on a venu nguma na campagne mais soki oke ko sagana na mabele wana Mukamba Jonas ba notabilité sur Équateur ba ki kolokayo parce que Mukamba Jonas asala musala na malamu to luka na pouvoir a faci béton to rendre tâche facile na lena lo baboy
mwana mboka Augustin Kibasa baza ko benga na mbandaka to kende pe na yo elongo po wana eza mabela bakoko balobi ozotambola ozalaki na Katanga na Lubumbashi uti ko kende Chikapa bamoni ba plein na yo balobi boza penza ba incarner ba papa na bino bana mbanda bakomelenga lobi balobi Augustin Kibasa soki akosala ta descente moko na mbandaka to na village na basangusu na sous région basangusu ekozala malamu Augustin Kibasa bato basepa na musala na malgré bato baolela rame mais na ngana expliquer bango tina rame bon peuple congolais azalaka soka yoki litoyi moko ya mibale po yokezala mwa pasi mais to expliquer bango kaka tina rame mais bazolela en Équateur balobi boza ba incarné boza bana ba papa penza bapesa makila mbanda kezozela yo nga pe na okitana yo longo parce que wana eza mabele nanga sinsomi ya bamongo eyo parce que namoni apport no ezali apport no na peuple congolais ezali Augustin Kibasa tozo senga Assemblée nationale bo rendre biso tâche facile mikolo elalaka pongite ekendaka nde kokende lobi abokama tokomi 2023 yango parce que toza na 2021 dans 5 mois tokoma 2022 bongo ekotikaka mbula moko te bobanda kocréer nini président Félix aza na problème te parce que population bayebi vision na ye bongo bino bato asima wana totanga yango mpe na bascience yango pouvoir na katikati bino te biso ba toyaka mpe komata place wana mais tolingi borendre biso tâche moko facile ndenge président Félix afungoli maboko mpo na Congo ezo avancement tomeka koprofite na temps oyo parce que ntango Moïse ayaki balongolaki Moïse ntango Josué ye musala esalamaki bamona ete promise tomona mpe mwa lumière ava biso tokende tozongela nkolo tozosenga bakonzi nyonso ya mboka tosala musala na charge bapesi yo luko facilité tâche na esika bapesi yo musala biso bapeuple babenga biso wana maluku boke au défi transport okei okomi mpe kuna bapesi yo loko te balelika badoléance te biso tozoleka na maladi me na ye esala biso loko moko te bino mpe bozala na susi wana na bosali te émission ekomi na suka nasaleli devoir au peuple asengaki lelo na décortiquer mwa malembe toza kaka na bino elongo bandeko na nyonso bopanza bavideo nde bolobaki na ngaki bomona nga te ngai yo naleki na pesi mbote na basoda nyonso ya papa na ngai Asumani o balandaka nga bakomanda Justin bakomanda Jean o baza sima papa na ngai Asumani général na ya bana ya Lukunga kote wana ya Lutendele bana papa Jean-Pierre Bongwangila Mbudi papa Asumani nzamba batela nazo tambola bana nyonso ya Lutendele Koweti bazo sambela nzambe pona yo papa Jean-Pierre Bongwangila bana Mbudi bana pompage balobi boza ba papa ya solo ba général oza ba serviteur ba humble serviteur baza derrière bino mais basengi nanga boy demande pas maman Denise maman na biso maman bana olie bato ya champion Mopanga ba déranger ba maman na wenze bato bazo somba ba cimetière tisikoyo bato a cadastre ba okata cimetière Mbudi ndambo batekaka to ebinde mikande sinyama na hôtel de ville à Liboso partout etikali ava ba déplacer ba tekela ba mamba ma $100 $50 ba yela bango na cimetière basela bango wenzi mama Denise basengi demande wana toyebi kozana ba misala ebele ya kosala balobi po na mama Sylvie Bongwangele wana akosala musala kitoko wenze mona ni pe ko inaugurer yango demande bana Mbudi na zana ngwa bakomi tokotika bisika totambola na bitambola bana Mbudi bolobaki na loba na lobi bana pompage bana Malweka bana ya Régie bana City bana Kamunganga bana Mimoza bolobaki na loba ngana loba nanga eza bana badara baloba na loba e bana ba mapela kuna babenga nga tande ezakali kamba mukolo moko tambola tio na chaîne to solo la Kinshasa ya munene na bi 24 commune na mutu na utambola ngana osenga mbalo na zata bourgmestre so ba nomenga ta bourgmestre na kosala réforme na ndenge nanga na kosala na ndenge nanga na pesi pe kulutu Fayulu Mbote réforme za partout to féliciter pe bato naoki na ba nini salami na Goma kulutu nanga Martin Fayulu atika kotinda ta puis moko te ata consolation esika bato ba comprendre nde yango wana ba nini volcan esalami kulutu Fayulu atika likoloba te eloko esanga pasi volcan tokyo zelango solution te mais consolation des alaka mais na ko comprendre que ba politicien à Congo ba sala ba montage mo nga comprendre nanga peuple pas comprendre Martin Fayulu ba volcan salami atata eki aloba ki tozo vol moko pona kozwa bande ko to évacuer bango awa kulutu tolinga Congo
nasengana papa moko tuninga biko misibino bana lelo bobuki opposition fayulu aloba makambo moteur à terre mais opposition penzi za lisute na lobby vision ya président Félix eza vision ya président Félix na cabinet nae ba Augustin Kibasa ba Augustin Kabuya ba Jean-Marc Kaboun bazawa na bato ba ebi ba dede des discipline ba ekola pe makambo bien ya moni opposition za penza ndenge za yeteke okosi likamba pesi mbongo to linga Congo ekende liboso na pesi merci na ngai na papa na ngai Timothée Kayembe oya salaki bomona ngai malgré na maladie mais image zaka kitoko oya simenga na caméra Hervé Nzaka leki wa salaki bomona descente na ville capitale ni ailleurs na ba chaîne auto sala pendant na souci na bino population toko kita obo toko kita boko mona ngo toza na bino en communion bo s'abonner belé to mona ni mikolo koya ciao.